koinda. Botuninga te, bana poto, site sikeye. Kilongo TV. Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele. Mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV po Kilongo TV bokomona maijane wana bakataka te ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV. Oh Kilongo TV, oh Kilongo TV, zene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati. Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa akaba viko le kabatunyaso. Kilongo TV. Bisous, bye. Ndeko balandi ya Kilongo TV mbote na biso mbote bisika bozali lelo toza awa na clinique ya Ngaliema wapi esika toye pona lever ya corps to peut sortir ya corps ya mama na biso koko na biso mama Charlotte yaka mawete oyo wapi toyeko bimisa nzoto na ye awa lelo mama Charlotte asali musala ebele aboti bana ebele mama Charlotte azali kosangisa azali kotia kimia azalaki solo mama lelo mama Charlotte atiki biso bana kimbangu bana ngirengiri bazali kolela mama Charlotte na pasi na motema solo soki basombaka liwa mbele basombi yango kasi tokosala koboni nzambe nde apesaka nzambe nde azwi mama Charlotte yaka mawete atiki biso tozali bongo awa na morgue ya clinique ya Ngaliema pona kosala lever ya corps kolonga awa tokokenda na kimbangu na salle polyvalente oya poba bisika corps ekozala exposé bongo veillée mortuaire ekoleka na wana bongo lobinde tokokenda na cimetière pour kotika nzoto ya mama na biso nzoto ya mama Charlotte yaka mawete oyo atiki biso pasi mingi na motema wana tozali kopresente bacondoléance na bandeko nyonso oyo bazali kolanda reportage oyo lelo na famille ya mama Charlotte na bana bayebani na ye bana ya kimbangu bana ya ngiringiri bandeko nyonso boyebaki mama Charlotte yaka mawete tokabola mawa elongo ya solo na pasi na motema kasi tokabola mawa bokomona reportage yango ezosalama bongo na makasi ya kokodema oyo aza nsima ya bilili bokomona mokolo ya lelo pe mokolo ya lobi ndenge nini matanga yango ekoleka. Merci beaucoup tolanda reportage ya obstek ya mama Charlotte yaka mawete. Yesu na ngai na beta isi twaleo okuse pona koyoka asile kango nano okoyeba banjube nango na beta isi twalelanga okuse pona koyoka asile kango nano okoyeba mingai nango nazalaki nanga kaye nayambi lokola mokonzi mobikisi nakomi nouvelle créature eye le bon potio naleki kati na mai naleki kati na moto maya memi ngai te mbonge memi ngai te yawa salinga bolamu yawa salinga salinga bolamu oh Yesu na ngai Yesu salinga bolamu nalalaki mingi kasi lelo Yesu salinga bolamu oh Yesu na ngai okausi piso letangaki na kuse opesinga pongi olongoli besoni opesi kimyo yo mokilele mana obakisi esengo na yo koleka
obimisi ngai nasali bulu ya kufa ozwi mikuma na nga omemi yango olatisi ngai elamba ebongi na nga osuki wana tobakisi nkembo na yo koleka ekoleka nzambe na nga yaya Yesu Je vis au-dessus des inquiétudes, au-dessus des soucis. Je suis libre en Jésus-Christ. Ozipa bolungu na ngai yo, yango nazangaki ya kolata. Otondisa libumu na ngai Yesu, yango nazangaki ya kolia. Nazangaki te pana Yesu, nazangaki te pana yo. Yango Dawidi aloba uta botamaki no akola. Amona te moyenge benya kelela, ngara kelela kite. Jikushi ya benaisa yele mujikenga to kujini jijingani jinsanka ni bwimpa bwa bana beba mujikenga jabu bakabiki la Yesu wakabatumina ji chakabasumbila nyoso bipa ungezana bipa Muchina chadikenga baka balola Naluka kipeli sungia mokili Apusinga mosika balobi na kokite Nakoma kipesi jaya licholi Yoso puno bilaka na yo Otalinga na miso ya ngulu Mokelinga yebi valere loko na ye Nazamotu ya na miso na yo Papa Nala yo komisinga ye Bato batalinga bazoka mwa Ezani nyango Omemi mikumba na ngai yo komisinga ye Masia nango komisinga yo Soki batalinga bazoka mwa Ezani nyango Yesu yo komisinga ye Samba Israel Yesu yo komisinga ye Masia ye Kutu mwa jikushi ya benaisa yele mujikenga to Kujini
jijingani jinsanka ni bwimpa bwa bana beba mujikenga jabu bakabikila Yesu wakabatumina ji chakabasumbila nyonso bipa yasoyo ungezala bipa yaso bipa Yesu Mutina chadikenga baka balola kaninga ninga kakeni bukola tokupala kwa Yesu ikenga kakeni bukola tokupala kwa Yesu ungezele pipa nyaza pipa Yesu weba weba Luka kipeli sungia mokili apusinga mosika balobi na kokite akoma kipesi jaya licholi yoso pona bilaka na yo otalinga na miso ya nenu okilinga yebi valere lekona ye wazalotia na miso na yo papa kala yo komisinga ye bato batalinga bazokamwa ezani nyango omemi mikumba na ngai okomisinga ye masiya nango komisinga yo soki batalinga bazokamwa ezani nyango Yesu yokomisinga ye Samba Israel Yesu yokomisinga ye kutu mwajikushi ya bena Israel mujikenga to kujini jijingani jinsanka ni bwimpa bwa bana beba mujikenga jabu bakabikila Yesu wakabatumina ji chakabasumbila nyonso bipa yasoyo ungezala bipa yaso bipa Yesu Mutina
apusinga mosika balobi nakoki te nakomaki mpe esije ya licholi nyonso mpona bilaka na yo otalinga na miso ya ngolu mokelinga yebi valere eloko na ye naza motuya na miso na yo papa tala yo komisinga ye bato batalinga bazokamwa eza nini yango omemi mikumba na ngai okomisinga ye masiya nango komisinga yo soki batalinga bazokamwa eza nini yango yesu yo komisinga ye zamba israele yesu yo komisinga ye masiya ye kutu mwajikushi ya benaisa yele mujikenga to kujini jishingani jinsanka ni bwimpa bwa bana beba mujikenga jabu bakabikila yesu wakabatumina ji chakabasumbila nyonso bipa yeso yo ungezala bipa yeso bipa yesu nalukaki mpe lisungi ya mokili apusinga mosika balobi nakoki te nakomaki mpe esije ya licholi nyonso mpona bilaka na yo otalinga na miso ya ngolu mokelinga yebi valere eloko na ye naza motuya na miso na yo papa tala yo komisinga ye bato batalinga bazokamwa eza nini yango omemi mikumba na ngai okomisinga ye masiya nango komisinga yo soki batalinga bazokamwa eza nini yango yesu yo komisinga ye zamba israele yesu yo komisinga ye masiya ye kutu mwajikushi ya benaisa yele mujikenga to kujini jishingani jinsanka ni bwimpa bwa bana beba mujikenga jabu bakabikila yesu wakabatumina ji chakabasumbila nyonso bipa yeso yo ungezala bipa yeso bipa yesu mutina chadikenga bakabalola
Il est Seigneur. Alléluia. Il est magnifique. Tika totombola Yesu likolo na nyonso. Oya silisi pasi ya pepe na ye. Eza mobele ye nzamba Israel. Abagina la kubu. Alléluia. On y va. Et bien voilà, on est arrivé ici à Kimbangu, à Beni Nyangara. C'est ici que serait exposé le corps de maman Charlotte. Ça fait très mal, maman est partie. Et bien voilà, toute la famille, là on est en train de pleurer. Cette dame, voilà, nous profitons de cette occasion pour présenter nos condoléances à toute la famille, ici aux connaissances de maman Charlie. Nous présentons nos condoléances à tout le monde. On est à Kimbangu. Poursuivons ce reportage avec Coco Dema.
nalobi nakoki te nakomaki mpe sije ya licholi nyonso mpona bilaka na yo otalinga na miso ya ngolu mokelinga yebi valere eloko na ye naza motuya na miso na yo papa tala yo komisinga ye bato batalinga bazokamwa eza nini yango omemi mikumba na ngai okomisinga ye masiya nango komisinga yo soki batalinga bazokamwa eza nini yango yesu yo komisinga ye zamba isaye yesu yo komisinga ye masiya ye kutu mwajikushi ya benaisa yele mujikenga to kujini jishingani jinsanka ni bwimpa bwa bana beba mujikenga jabu bakabikila yesu wakabatumina ji chakabasumbila nyonso bipa ungezala bipa yesu bipa yesu mame babipoteza koyinda botuninga te bana poto site ya sikeye Kilongo TV. Kioka Kilongo TV. Boss abonné. Ebele. mopepa sika tolima mopepa kala te mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV. Kilongo TV. Bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV. Po Kilongo TV bokomona maijane. Wana bakataka te. Ngonga nyonso bokomona maijane na Kilongo TV. Wana nouveau ne kasi aza grand. Grand nani Kilongo TV. Oh Kilongo TV oh. Kilongo TV sene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabatinyaso Kilongo TV bisous bye.